Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino sito ba bolinga ka maman Hélène Nitu. Na pesi na ba mbote, ba ebwe, abarizenu, ma vimpi malukai. Moyo, j'espère que bolamuki malamu. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asili kolamusa. Biso na makasi on te pese merci parce que kolala kolamuka. Ezali habitude te kolala kolamuka. Ezali bongo grâce. Ezali kaboya bongo ya ngolu oyo nzambe tata. Asala kabiso pamba te yende mo pesi na pema na bo moyi. Soki ya pesi pema bo moyi te mutako ko pesa biso. Pema ya bo moyi azali te. Merci mingi na bino situ ba obolinga maman Hélène Nitu. Bino ba obo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka wa bino maman Hélène Nitu na pesi bino vraiment merci beaucoup bande konanga. Alors ndeko soza banal boso kutena na kosenga na yo o s'abonner na Hélène Nitu TV. Après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié aux aura message ce qui émission sika et continue na kati ya chaîne na biso ya Hélène Nitu TV. Awa na chaîne na biso to lobelaka de tout et de rien, du vrai du vécu du quotidien, ya onde makambo o to lobaka na kati ya chaîne na biso, makambo ezaka ya bosolo, ya onde to lobaka na kati ya chaîne na biso ya Hélène Nitu TV. Ezala ba moment mususu ngamo maman Hélène Nitu na koya boye na ye kopesa mateya, ya onde mibenga que je suis votre deuxième maman. Atotala kanga atozana âge ya mama Lisi Ndombele, atozana âge ya nani, atozana âge ya peut-être âge nini tango otalanga, dis-toi que je suis ta deuxième maman, donc la deuxième maman de tout le monde. Na ote ko la prestation moko ba jeune fille ba yeba yaminga ba, oh notre deuxième maman, quelle joie de vous voir en face, notre deuxième maman maman Hélène Nitu. Et c'est là qui est sengo. Et c'est l'inga sengo mona bana na ngai ta na bake na sa deuxième maman na bino ba kapta kango pe ba sepela ngalango penza et c'est l'inga sengo makasi. Alors on ba toujours que émission na ngaza pona obebisa te kasi za la kande pona ko bongisa tango na ya ko vanda boye na mutu na ngana ya kate ke ndenge na yebo za pona bebisa te eza ke ndenge na yebo na pona bongisa. Pourquoi? Parce que eza batu musu evaka na ignorance, eza batu mususu makamusu bazaka attention nango te batiaka ngo kate. Mais tango yoki mama Hélène to alobi abi ilikambo eza nde boneti tango na sela ki bino na solo o na soki na bino ya papier toilette. OK, mutu azosanga papier toilette na ndako mazangi mbongo te, mazelaka esila tina suka kosenga ngo te pa ya ba voisin eza kitoko te eza mabe yango fo ba toujours kosala provision na sepela ki parce que tango na lobaki soko zo mela bosi bo fungoli jus na kati ya ndako na bino bo fungoli ko quel que soit boisson ko fungola ta mai bosi bo meli mwa ndambo. Alors o etikali soki bapaya baye bo pesi bango esala kitoko te bato ankelelo ko biso bo na komela te. Mama moko pa benga kinga episinga maman Hélène Nitu ozana raison ebela bambulo na vandi na poto nazala kata to fungolo soki bapaya baye na pesa ka bango. Mais ndenge na yoki yo na osala ngo lisusu te parce que moko lobi ki moto zaka na biso attention te. Alors wabino mama Hélène Nitu lelo na eka na toli ya pete o na yango pona kosala na communauté na biso. Lelo oyo communauté na biso eza ndenge tozaka kala te. Biso bazairwa biso ba congolais tozalaka batu ya bolingo tolingaka batu quelle que soit nationalité ya mutu toboyaka mutu te. La raison pour laquelle tozomona lelo ba rwandais bakota na mboka na biso ebele bakota ba s'installer. Pourquoi? Parce que bakota ki peuple zaïrois azaki peuple moko azaka très gentil, très compréhensif, donc mutu mo ebi komela na batu ebi kolia na batu kovanda na batu. Voilà pourquoi ba nationalité mususu ya ba africain bakota na mboka na biso lelo oyo mingi pe balobaka lingala. Heureusement que biso lingala na biso toyeba na rakete o eza biso na biso soki atamu tafai na mboka na biso bambule belé tango oloba lingala toyoka kaka mwa kaka rrr mwezanga te mwa sura mwa wana ezanga te. Attention zandi ko na biso ya ngola lokwa matiti la ngolaise ata lobi lingala ko sentika mwe na lo bakasi ko za mutakanda ko tala ngai te po sepela no na ngai te so moko za fanatique révolté ko tala ngai te po sepela no na ngai te et ba fanatique révolté lelo na pesi bino ba kombo ba na pesi bino ba M23 ba fanatique révolté banda lelo bokomi ba M23. Qui dit M23 aza munguna ya congolais de ba fanatique révolté lelo oyo bokomi ba M23. Na baso za mutakanda kotala ngai te po osani ni okosepela na yo na ngai te. Lelo mokili échanger, lelo makambo échanger, lelo poto échanger. 30 ans passés ezalaki ceux qui mutoye na poto akuti
bandeko baza na poto kongola tika ndeko libanda te akohéberge motu avandisi na ndako me makambo yango mpe ya kohéberge bato na kati ya ndako elukeli mpe bato baproblème kilikili eloba bandeko na biso bakongolais ya braza wana napesi bagros bizu na ngai epai ya na nga Eugénie ambienne kamata bagros bizu yaya Maneli Boula, je te fais de gros bisous babisous na bino yango wana ekoma makambo kilikili Vivi Kolote Wunye kamata babisous on est ensemble toujours ensemble alors lelo nakopesa bino lisolo ya ndeko na biso moko ya mwasi oyo ayaki poto aye na mboka France akuti moninga na ye camarade na ye oyo bakole esika moko aza mwana ya quartier atali alobi moninga ye nasala nini natike libanda azwa malili ya hiver osilo taka na place akovanda te ngana na ndako te biso bazero tokola bongo te biso bakongolais tokola bongo te natika ndeko libanda te pondeko tango toyaka poto moto azaka na mbongo ya okende kofuta hotel azala te alors avant tokota na lisolo bokoka nzoto malili bokoka somo lisolo oyo wuti a partir ya nani papa ya mwana oyo ozane na ndako aza nani wabina mama ile ntu na musala na sala service traité la providence avant que tokota na mozino na kati ya masolo na kocha na publicité à la providence botala après avoir kotala nde tokoya kokota boyoka nzoto somo boyoka nzoto malili ya mete na nga bato papa Edodi ya wakana okoyoka nzoto somo okoyoka nzoto vraiment malili totana la providence après tokoti na kati ya lisolo oh bouti bongo komona eza service traité la providence so za na posa ko sala fête no eza kitoko eza la fête mo ya kafu ok musika te ka ndenge kofumbutanga ngalobi benga obe mama ile ya nitu akosala la fête no kitoko bato bakolia kitoko bloko ya classe okomona sani eza propre o chefing dish avec kota bloko basokola yango de toutes les façons bomona ngane na lakisaka bino musala na ndenge nini na salela kango lisolo ko sala bino passe pe mawa mwana ya nani yo pe oza na bana na kati ya ndako eske bango nyonso papa oyo pesa ye naza papa na bango to mutu na mutu aza na papa na ye me yo mama osali nini obombi sekele po balabake mwana zaka ya mwasi yo obombi ka sekele na kati ya motema oyebi ke mwana oyo aza na ye ya Pierre te aza ya Jacques me na pesa ye ka Pierre eloko tokosololeza bonela ko tout à l'heure ke na tango akala bato bakongole baki très généreux soki oye okokuta na ndako moko couple baza kaka na studio ya pamba me bakotika ndeko libanda te soki ndeko aye batikaki libanda te mwasi na mobali balali na mbeto ata baza problème te me moninga alali na se wana mbeto mpo aza na place akokende te babe kotika moninga sa nini akende kotelenga lokola mbopaka ye na libanda et surtout boyebi ke bato bayaka mingi na poto na hiver po ngunde bonga mingi na hiver mpo na ete ezaka mwa pasi me na hiver ngunde bongaka mpenza na hiver bato bayaka mingi na hiver na ntongo ya malili otika moninga libanda te amoko ozala motema mabe oyo eza lisolo ya Marie na Marthe ndeko na biso Marie azaki na kati ya mboka na biso na France na mobali na ye na mwana na bango moko mwana ya 3 ans ndeko na biso Marie azalaki na ndako na ye 2 chambres salon bavandaka bien na mobali na ye bainstalle chambre ya mwana baza mpe na chambre na bango lokola kobota liboso moto olingela mwana mwana akela na chambre nalalaka na mwana nga na mbeto nalalaka mwana nga na chambre boyebi boza bamama boti mwana liboso ndenge nini azalaka trop aimé surtout mwana azalaki papa na mama bavandi basololi babiki il faut tobota bana tobota mwana ndenge wana azalaka na bolingo makasi epai ya baparent balingaka ye makasi oyo bapenza un enfant désiré baparent balingaki makasi alors couple oyo bazalaki na mwana bango moko ndeko Marie azalaki na mwana moko alalaka na mwana na ye na chambre ndeko na biso o Marthe awuti Congo aye ntango Marthe aye akomeli epai ya propre sœur na ye sœur na ye azalaki na chambre na salon Marthe aolala na salon amoniki na ye epai ya leki kolalaka na salon leki alobi awa ezalaka bongo yaya
komona te lelo so omoni bato bana bandako bato baza bien mboka oyo mutu na mutu aza na histoire na ye tovanda malembe ntango na kobwakisa ngunda ntango okende bakopesa foyer po biso bana basi bapesa biso toujours ba foyer bapimelaka biso te bato baka na badifficulté ezaka bana mibale me mwana mwasi azangaka te bakopesa yo foyer okende na foyer na yo ok me na posa ya komona camarade nanga Maria banina kovanda na ndeko naza kovanda nanu Martha aza kovanda nanu na leki na ye ya mwasi me lokola avanda aka na salon aza yaya leki na ye na mobali na chambre ye na salon kote mo ezosala kaka amona kaka ezo déranger amonaka aleki nanga na chambre ne po boyebi mpe moko mpe mobali mpe soki asala matingomba eseke yo mpe kuna na salon oyoki kaka ndenge mwa kiri wana mpe ebetami donc azoza mwa gêné aza na camarade na ye komo Marie bake kotala Marie ntango bake kotala Marie akuti Marie aza na 2 chambres salon aluli epai ya Marie po akuti aza na 2 chambres na salon aluli epai ya Marie komona ke Marie chambre oyo eza polele bana chambre mosusu pourquoi pas nasenga Marie nakende nanga kovanda na nani na Marie peut être gentil, le quoi biso boy. Pour moi je suis quelqu'un de très gentil hein. Nazaka vraiment gentil. Il faut oye banga po yeba ki nazaka gentil. Entourage nanga ba yebi. Na silika anokite. Naza mutu mona yeba okanga motema pona osilika. Siko mabe nanga ezalaka tango nde na silikaka. Na silikaka ne sikoyo. Mais nazaka très gentil. Po mona kana nanga ke na siliki na silika pamba to en fait nde bato baza kaka osiliki ostenga ka bongo te na ko kapeli sikamule tout inga salinga pasi mais na meli yango kana pezi yango pona opeza na baka nzambe pesa nga kimia na motema na nzambe pona sala mabete pesa nga kimia na zaka bongo bato bavanda kananga bayebi nga ndenge na zalaka et puis sikoyo mingi pe ba profitera na gentillesse nanga pona zaka gentil mingi pe ba profitera ba o bayebi nga bayebi entourage nanga bayebi ko banda na kin tina ana poto to tuni bato akobebisa nani Eli Eli a moi malamu mwana moko bien surtout na yebi loko babengi respect na respectaka mukolo na respecta mwana muke na zaka impolite wana penza en tout cas za qualité na zaka impolite nga Eli non alors bandeko Martha lule pa ndeko na ye Marie ayeye moko kosenga na Marie bi Marie est-ce que on vend pas à Fifi non ça la gêné talaka na grande sœur nde bazara chambre na mobile na ye et ça la nazara ka gêné o eza chambre salon nde na salon mobile na obima tongo po ke musala likinga na salon et puis ndako ngo pe chambre salon mais ya munene pete eza kaka ya muke eki ya munene te eza ya muke est-ce que na koki ko ya ko vanda awa te en attendant nakende koboka bangunda ngo wana ndenge bobwakisaka ngunda po fia yebisinga ke nazela mwa muke nazela mwa muke ne babanzela na tambola na savre nanu mwa muke sima nango akosala nini akende kotikanga epai ya kobwaka ngunda en attendant mikolo oyo wana Martha ekosenga Marie nakoki kovanda na yo te lokola yo namoni chambre oyo eza nango ya mwana yabi mama pourquoi pas mwana kutalala na chambre te na installa ki nanga kaka me mwana lala na chambre te talaka mwana liboso to lala kana biso na ye na chambre na biso mais problème ezate mais talaka ndako ezaka mwasi na mobali na kotuna na mobali nanga na koloba no vérité biso na poto faux transparence na kozo yo te kambala moko ki ete ya kosala nini oya kokota po ndako ngo pende omoni boye mukolo nango ndaza mobali nangai yende moto azwa ndako. Donc, na poto nde toza boye mobali afutaka ndako a expliquer ye mobali afutaka ndako mwasi asombaka biloko ya kolia. Na osona na mobali nanga après na kosali na kopesa yo réponse. Abi problème ezate. Azongi epa ya Fifi. Martha azongi epa ya Fifi. Tango azongi epa ya Fifi. Marie, mwasi gentil, asona mobali na ye tala kaka est-ce que tokoki kozwa ete pona mwa mikolo muke avant na biso po okene kosa nini ko boka na ngunda na to kozo po mwa mikolo mikete mobala lobi ya problème ezata ndako ezaka ya mwasi soko lingo héberger moninga na ona ko boya na ngai te na boya pourquoi
nga pena na bato basalisanga na vie nga mo peta on yaka na poto na vandaka pa petit frère ya camarade nanga tina ko ma poser na vandaka pa petit frère camarade na ko boya mutu na kote na ko boya pona nini aya na ye ndeko Martha ye ko vanda pa ya moninga na ye Marie bakomi ko vanda sikoyo Marie alobi nga mobali nanga maman Eliane a mobali za trop attentionné na mwasi na ye a mobali oyo ko sonité na musa mutonga moi bipoepoe peso moi bisou waka chérie t'as besoin de quoi na obima na so manini so za libanda va côté lo ni ezeng na ndako na ya na nini Martha zotala asellement comparaison et pas la petite sœur na ya zalaki ndinga mona petite sœur na ya zo vivre na mobali na ye na ndinga moni Marie azo vivre na mobali na ye à moins que non mobali ya Marie aza bien koleka mobali ya petite sœur couple o na moni baza malamu koleka couple ya nini ya leki nanga Martha komi mutu ya kosala nini ya bilubu kolamba na kati ya ndako so te mama tika na lamba langa ko yo mutu oti na musalo lembi olamba pourquoi tika na lamba Marie comme ça ozobi mama Martha na lona lamba nini o na sala nini o Marie na kati ya mutu na ye alobi na ki ata na makanisi moko ya mabe te na kanisela moninga na nga mabe keta eloko te mama Eliane nini to eloko te na mona ki ka ndeko nanga to yeba ni banda Congo moninga to yeba ni banda Congo na ko tike libanda te asengi nga vanda pa nanga pourquoi na ko boya na héberger ke na motema bolingo na motema moko sans arrière pensée déjà na poko otuno Marie loko lobi ke musala na lamba nini o na sala nini o abandi ko lamba na kati ya ndako azo lamba na kati ya ndako akomi kosala mwa misala ebele Marie pona ya moni peke lokola moninga zo edenga pona ya mo lokola mwa kopema amoni cha pemi moninga zo salisa ye tout ça mais akendaka musala mais musala akendaka musala ya butu mobali asalaka na moi so mobali auti musala Marie ake musala ya butu mobali asalaka na moi Marie asalaka na butu baza na mwana ya 3 ans na ndako Marthe kotikalaka na mobali ya Marie moyen toyebana na bandaki moninga eza te Marthe abandi kobima na mobali ya Marie oyo afungolele ndako oyo apesi esika ya kolala epa ya petite sœur bandola na salon baosote ndako ya moke mais awa azola na chambre mobimba ya ye moko moninga atikala ye cuisine atikala ye nzungu na ye lamba abandi kobima na mobali ya moninga na ye Marie tango abandi kobima na ye Marie pe subula yebi pe eloko te ayoki kaka mobali oyo andimaki ke Martha ye na ndako mobali akomi koyebisa ke te nga na moni sikoyo moninga no asa avandi mingi akoki maintenant kokende ye alobi kovanda ngo mingi kaka ya 2 mois 2 mois ya pamba akende abi te 2 mois déjà ça pe ebele akende kaka akende kobwaka mobali oyo ye moko andimaki ke Martha ye na ndako ye moko so abalukeli mwasi abi na moni sikoyo moninga na avandi 2 mois po na nga akoki maintenant kokende akende kobwaka abi ok problème eza te avandi si Marthe malata papa mato beka baba malata avandi si malata abi si malata ndo so vandi boy 2 mois ngamoni ekoki sikoyo kokende kosala nini kobwaka boy koloba ke mobali na nga lobi boyebi kaka mwasi abomba mobali amoni question na yebisi ke mobali na nga lobi akoya ko ina mobali nanga eza kitoko te na lobi ne kanga bite na moni sikoyo se préparer sikoyo kende kosani kobwaka po 2 mois auto vandi na yo ekoki déjà okoki ko kende siko kosala nini kobwaka abi na kende kobwaka pona nini na koki ko kende kobwaka te mena tikali nanga na vanda kana bino awa na ndako nde place ayekolo ba vérité habité nde na biso ke ndako eza yanga te ndako eza ya mobali na nga talaka yo oza camarade na nga oza moto kote na nga 2 mois au vandi ese koki déjà
toko continuer ko vendre te pona ngi ko problème te na mobali yo mobali muto azakani gentil boy mobali muto alobaka na été abi mama yo mona mobali nanga na salon mais ngamu na kotaka na mobali nanga na chambre donc moi ba mobali nanga ndenge nga na yebi ezate nzoka nde Maria yebi te ke malata asa yebi wapi lokola misato ya mobali na ye ya yebi te Maria yebi te ke malata asa le yango asa yoki guna ngo ayoki yango deja ndenge nini ezalaka malata komi kilo po akende Maria lobi malata na biso atokei na foyer okobanda koyeba weekend bandolala no apa na ngai soki po vandika awa mukande osalo mobulu malamu ozala na foyer pour que makambo na mikande kende mbangu ok problème ezate merci mingi quand même na ndenge o hébergenga problème ezate kasi lokwanga lebi kotango bakenda obwaka te bola kisanga kasi neni bakendaka kobwaka basolo libongo Maria lobi tokosala programme na fifi oyo azaleki na yo totala province nini oyo okoki kokende kosala nini kobwaka yabi mais yo lobi nanga ke nazalaka pembeni na bando ya oleso ke su province na bando ya oleso fufu ndenge nini après balo yabi te omoni biso awa déjà za saturé malamu kokende mwa musika muke mais weekend ko empêcher te po ya awa transport ya kwa na Congo te transport eza partout toza na ba train na biso toza na ba tram toza na ba métro donc awa eza problème mon côté bandeko ndeko mwasi Marie azui malata azongisi epa ya fifi po akisala nini akende kobwaka bakomi epa ya fifi abi ya Marie nga mbali na nga bizaleli mabe ndeka ya seke pa na yo boye malamu ka yo sala programme ya sa nini ya sala nini obwakisa yaya po mobali nanga oyo muta désordre arape ba comportement mabe moi mikolo kande tozaleka na ya malata awa akoba ekoloba loba kaka yo pe yana yo pe ye pe lisusu boye na boye kola na salon ezo la gêner tenga na gêner ndenge kuto yake pa na yo yanga na zoki kimia ya pardon bon bana sa ta 2 jours ta 3 jours s'il faut ngana ya tokende kotika ye na koya na kutu mobali nanga kuto ye awa te parce que mobali nanga déjà azaka impoli mobali nanga déjà zaka makambo ya mabe na boita muso ya ko manquer ya respect Maria yoki bongo azumutuka bazongi na malata epa na ye abete mobali na ye lisolo bien en tout cas na kende ki kotika ye epa ya fifi mais tala mobali ya fifi bo yoka ye mobali mbala moko mais problème ezate toki na biso kende otika kende obwaka nzoka bango mibale déjà tala ndenge sikoyo basali programme Marie malata na Pierre bakoti na mutuka moko bake kotika malata abwaka bake kotika ye ndenge ezalaka balakisi omoni awa place babwakaka yango batiki nzoka ye malata aza na communication makasi na mobali ya Marie Maria yebi eloko te kokende malata kenda boyebi ka soki tika tukenda oboka nguna na foyer eza place moko te batia ye na foyer malata avandi na foyer ka ye mutu ayebi bandozonga ba weekend malata asali 2 mois azongaka te 3e mois malata ye elongisi échanger awa ezobeta taka bino boyebi ntango ebandaka ti mwa place yo nde ebetaka bamama bazalaka kaka sozomimaka yo zima oyebi te kende osola mwa yo yana mwa mama komotaloka awata so ezobeta otani te na otala ozotawa nini aputi batalaka babiki mosusu aza zemi awesabo ebeta makasi ataka malata awa tak
elongi ya malata échange malaka avunduki mavunduki ya nini na 2 mois kaka malata asalaki na foyer 3e mois ekotala bango mari abi malata oyo boye ndeni kaka soki okendaki abi mari na biso tika oyo chance nga nakutani nango nabeti mpenza libaku na zelo ti oyebike nakutani na mobali moko mobali yango nakutani na ye nde na boye vraiment oyebike navandaka mpenza na foyer wana mpenza te mpona na place nakutani na mobali moko boye mobali yango tosolo na biso bia mobali yango aza nde na mwasi te aza na ye moko kaka oyebika na mpe mwasi nde babike mboko oyo mpe mobali yango ayebisingaki nzela mokuse na mboko mpona kozwa mokanda il faut kobota noki abi bongo place ozaki baexplike yo te ke mpo umela na yo te il faut bota noki soko boti noki okozwa mokanda e surtout soko boti na mwana mboka poso mwindu me identité ya bana mboka okozwa mokanda noki na sote peka na occasion yango te mama na sote ka na occasion ana mwasi te abi te ana mwasi te aza na ye moko kutu navandaka na nga na ye nazalaka mpenza mingi na foyer te ya bikeba foyer bongaka bamona yo so bazomona mono te ezalaka mabe mpo na dossier abi te nazalaka na nga na foyer me mingi te mingi nazalaka wapi epa moto na ngai d'accord mais c'est bien mais ya malamu akosi te mpo ndenge eza wana soki mpenza aza mwana mboka amokanda bana mboka okozwa mokanda na yo noki okozwa mokanda na yo noki ya bien moyen te bandeko epusani 6 mois epusani na komona ye mokolo nini omona ye kaka okomona ye na osaka programme bosa nini bokokutana mpo mona ye fo nazala pa na ye soki naza pa na ye wande kokoya metala kaka na foyer aosala moninga kaka boye bajek zigzag nzoka zemo aza nango eza ya Pierre ya mobali ya camarade na ye moninga oyo ahéberge etie na kati ya ndako moninga oyo atie na kati ya ndako malata abomba je na ye mobali abomba je malata boti mwana Marie ayebaka te papa mwana oyo nani nakolakisa oye kaka mwana mobali oyo Pierre a déclaré mwana ya malata tala siko ndenge aye kokosa Marie ayela Marie 1000 euros abi Marie master nanga moko boye azwi mwasi moko boye mwasi yango sikoyo ana mokumba to pe zemi siko camarade nanga nazolinga te mwana bota masa mukanda aosala yango peka mpona koede kaka fi wana pe kaka apesaki nga 2000 nga azwi mwa 1000 na nga 1000 na yo pe yango oyo nzoka nde asalaki ndenge wana mpo ayebaki ke bacourrier ekoya ya déclaration ya mwana akobanda kozwa nini bacourrier ava courrier miyela na ndako ya déclaration ya mwana ndenge asalaki apesi Marie 1000 euros Marie abi chérie en tout cas donc tokaboli on sabi tokaboli konga pe na 1000 na nga 1000 na yo pe yango oyo pona Marie mbala yebise ki non à cette déclaration moko boba pesi 1000 Marie azune pe 1000 euros na ye Marie asepeli bacourrier pe komi koya ya déclaration ya mwana Marie na kati ndako abota mwana na ye ya mobali mwana mwasi na kuna boti mwana mwasi mwana wana aza na kombo ya Pierre pourquoi parce que Pierre a yebisi na Marie ke a déclaré mwana ya camarade na ye donc Marie moyen kutozo telikanisi boye za te bayama mobali asapesaki 1000 euros kange déjà miso po yabeki bacourrier badosa nini banda oya na meliso yi bandeko na ngai oh là là na meliso yi
na bosa ni kocha vers mai yana basoso mutakanda kotala ngate po sepela na yo na ngate surtout ba M23 surtout yo na ye kuna mama moko ayebisaki ngai abisinga mama Eliane mwana na nga ndenge alinga ko mwana nga mobali mon fils il n'a que 12 ans mais il t'aime à la mort abi tikolo abi abi mwana na nga ndenge alinga ko biso na utika musala télécommande. Voilà, j'ai mis maman et tout. Maman, regarde, c'est maman et tout. Elle a encore publié. Oh, maman, aujourd'hui n'a pas publié. Regarde les heures. Oh, ça, c'est l'émission d'hier, maman. Aujourd'hui n'a pas encore publié. Oh, ngabi tiko, ngabi. Ngana bana mike balinga nga. Nga soro yininga. On a kaka M23. So ça M23 to yinanga ndeni. Lauriane Mouite Malolo, je te fais de gros bisous à toi, la maman de notre star. Didi Stonek, maman Alia, je te fais de gros bisous. Comment t'as dit popo yangwana? Ngana bana mike balinga nga. Maman gentil. Marie alobi maman il y a 1000 euros na lia. Nzoka mobali mo mutasani ni apesa nga 1000 euros wana po akanga nga misu po na ba courrier par rapport ya déclaration ya mwana oyo ye asalaki. Malata abota. Malata zo mwana ya kotala nga na ndako. Na mwana ya 6 mois et malata mona ke makanisi kutu nga na kote bon et puis mbala nga mona na kate o mone kaka là otala bino na olala pa na ta jour moko ne ke pas fifi ta jour moko apona salini apona zong est-ce que sona lele tam ko mon bana osilika abia osilika ndeni ezaka mukolo mo yipu mte oyepe ko lakisa biso mwana biso pe batan ezate yo mte olakisa biso pe mwana osilika pona ni na bino olala ka jour moko kaka pona olala pa fifi pa mwana apona zonga na ngapa iwa pio nazalaka ayena ndako na mwana Marie pas sepeli. Marie kamati ba cadeau. Abi maman Eliane. Na somba pe ba cadeau tango baki azoya na mwana. Na sombela pe mwana bilamba. Ndenge zalaka mo ninga zona mwana ba cadeau. Maman ni tuna kamata 200 euros na nga na pesa malata. Nzoka mwana nga na sela ba cadeau, mwana ya mobali nanga. Leki ya Junior. Malalata la li des jours. Albaga ki pas fifi. Pas fifi à la lita comme pas fifi à simizela à zongi. Et maman il est mon bal nanga un grand tricheur. Na tikala comment ta ba ndisi mon côté là ce que mon bal osani. Mon bal obi malibanda et l'autre côté azaka kandenga zalaka. Azalaki kaka ndenga zalaka. Na tikala ta ko revete. Na mutu moko makanisma bete na bando kanisma be parce que na mona nanga bambanda te to vanda ka bien. Na mona te mobali nanga za mutu pasi te ke mobali nanga ke boise non na kokanisa te loko moko te mama na kokanisa te kona kanisa boy non mama Eliane mama nitu téléphone eza bien na découvra ke mwana malata za mona mobali nanga na téléphone malata zeka so atindi photo mobali nanga tali a supprimer asali message a supprimer mobali nanga zo supprimer comme ça Nathalie et puis à coder numéro ya malata a combien on Martin et son rappel pamba ti donc azeka a supprimer et le et a tiré attention nanga a tiré un peu téléphone hein so mon téléphone mais c'est supprimer le jour où sous les babazo sokola malata tindi photo na yena mwana a commis ta vie comment est-ce qu'elle te ressemble elle a grandi et attends mais Martin et longa malata na mwana mba moko na lengi maman Eliane donc na yo qui choc mon père est venu à la salle de bain. Ta fille, elle a grandi, elle te ressemble vraiment. Elle a le visage de Junior. Ah? Si mon téléphone, on va pas besoin de téléphone. Albitan, on a mon photo, on n'a pas. Na kamati na sani na transférer kiango na portable nanga na zongi selenga bi vraiment félicitations ko kan pendant na Junior hein na zo siko na téléphone nanga maman pouf malata bloqué nga c'est là où j'avais compris
que moi naza ya nani aza ya Pierre nasali matata ndenge moso so saka matata nasali matata ndenge moso so saka matata tango kangaka mobali nena likambo ya infidélité. Mon mari il a avoué alobi maintenant ngai ezalaki te ke nalingaki malata ke nalinga malata. Oui, tokomi na niveau oyo po malata mutu asalaki ba première part. Malata mutu a provokaki ngai. Nga pe na mobali. Tant déjà moi ça siminga bisika o mutu ko simba te za na courant. Alakisi ngai nga pe na za okino ko pesa ngango na sani. Na mobali na koyisamaki. Malheureusement, tant on a quoi ça maki et comme tu as niveau haut commis. Moi ça bien. Donc moi no déclarer que peut se lenga 1000 euros ande moi no yo. Abebi ka mobali nanga azaki mobali nanga linga kanga makasi. Akoyisami makoka kisuko kosanga te. Akoka kisuko kosa te parce que na bisiki suki vérité za tenga na yo divorce. Tozo boyana. Ce qui vérité est tozo kabwana. Azako obligé ko ebisa nga vérité. Na yini mobali na yini malata. Na maudire jour oyo na ndimaka malata ya kovanda na kati ya ndako nanga. Muto aza na leki na ye azolala na salon ya leki na ye. Aza leste. Aye pa nanga luli pa nanga nazwi moninga na che au show tala makambo malata asalanga malata bota na mobali nanga abota na mobali nanga pota oyo ekoki kokauka te oyo malata changa na kati ya motema mbelio malata tubanga ndela aboy mama Eliane nazalaka na mobali nanga nalingaka susu mobali nanga ndenge na banda ko lingete bolingo nanga ekita soki na kanisi ndeto bande ko vanda ngana ena malata totala ba théâtre tozo seka tocha ba commentaire nzoka bango mibale ngana bimi zoba na bango mibale bakotaka na bango bilanga bakotaka na lieu sacré na ngai bakotaka na lieu sacré na nga tango nga nakenda musala bango bazokota na lieu sacré bapimisi pe mboma likambo oyo mama Eliane ya malata eyinisanga bakamarade na yina bato mpona likambo oyo malata asalanga mobali alobi ke eza ye te malata muta bandaki ye tango na bandi kopesa rapport na bayaya mikolo oya quartier toza na bango awa na mona bango botala na héberger malata botala makambo malata asala ngai abota na mobali nanga yaka na technique mobali nanga elinga 1000 euros po ayebaki ke bacourrier bandoya a déclarer mona lokola mona aza na kombo aye mobali pona fond mibali sans souci ayebaka mobali ndoki ayaya mibali biso nyonso toyaka bandoki mibali bandoki basi mpe bandoki biso tu basorcier moto malamu aza te biso nyonso toyaka bandoki tokoyeba mibali ndoki basi mpe bandoki ay mama Eliane mbanda bongaka mbanda oyo bolia te bomela te boyebani te bopesana mpe mbote na vi te wana mbanda bongo ebikamba meme oyo moto yo vandisi na kati ya ndako na yo avandi na kati ya ndako na yo moto abonga koma mbanda esoki na kibombanda te ti eboti na mwana moto na vandisi na ndako Maria lobi ngai so na oso ana moto nalingaka susu te moto a héberger moto amoki aza mwana mobali oyebike mwana mobali na kozwa ete mais mwana mwasi nakoki jamais koyebisa moto ke kutu nakoma koboya eloko wana malata tubanga mbeli eloko malata salanga na koko bosa na ngote mobali nanga koko bota na n'importe quel mwasi maintenant moto nga na héberger na ndako te oyo tolie to meli oyo pa za moninga to wuti na place moko na quartier moko oyo za moninga aboti na mobali nanga
eza insupportable mama. Mwana wana na ye na malata na ye na ba ata kutu ndenge nini na sambelaka jamais nakoki kolimbisa malata, jamais. Po malata sikoyo so zana mambo lokola bakongo baboma bato na ba poison akoy po kochela nga poison po bakongo bachela bato ba poison pamba pamba na poto bakoyeba to cheli mutu poison bakoyebe utaki pa ya nani poto za to vanda anda kumoko abi sikoyo so lokola bakongo matako kwa poison ngai heureusement na poto koma to koza ndaku moko mobali nga munaye na moninga camarade pa ebisinga akende 2 mois sekoki nzoka yebaki deja ke basi babanda kosala makambo ya salite babanda deja kosala makambo ya salite yango komaki ki akende kaka 2 mois sekoki abanda ko supporter sote ke toza lesika moko na yele kwa bakoma ko moni muto yo babimi deja sika moko mobali akomi siko gêner azoza la gêner ba yo yako yeba na yango komasa nini abimisaki mbangu bato ebele baza bongo oza na camarade moko ana mwana oyebaka papa ya mwana te nzoka papa ya mwana yaka mobali na yo mokili ya lelo oyo tokomaka bakongole ba bato mabe bakongole te tozaka bato malamu eza makambo tokutana nango na vie nde ekomisaka biso bato mabe makambo tokutana nango na mokili yango nde ekomisa biso bato mabe sikoyo bino moboloba likambo malata asali na mari Mara lobi na sambela amena ko limbisa yete na ko po limbisa mwana wana te na ye na mwana ye o diable na ko limbisa bango te siko bino boloba malata nani mari alimbisa malata to alimbisa malata te nde to oso ana bino boy nde na oloba na bino boy mwana ya malata akomi na 15 ans tala ndenge malata bomi bondeko na bango bondeko ekufia bakuta na kalisusu te babeba na même famille na Congo Marie abenga na Congo apesa rapport donc basala même bitumba ya 2 familles famille ya Marie bakenda ko bundisa famille ya malata tala bato bokoli esika moko boli esika mo bokoli bien likambo na mobali mbongo na mwasi eboma mokili mobali pe bachaka kaka mbongo na mwasi babosa ko bapeke mobali pe likambo na mobali abomanda pe boma mokili wana nde babosa na kinango likambo na lombo to tabule babosa na kinga pe na bakiseli bango bitumbe bima na famille ya Marie bakenda ko boyebi na Kongo ndenge ezalaka te oluki likambo na famille bango so ba Marie alobi famille na bango bakenda ko bundisa famille ya malata ekota bitumba ba mama ekota bitumba bandeko ce qui est normal mobali siko confiance nyonso mwasi na yazaki nango na maye wo abi mwana na komi na 15 ans oya bango 18 ans malata kuta mwana bango na 3 ans oya malata sikoyo 15 ans mais ye na sima ya mwana oyo aboti pe bana musabi na komi na bana misato na boti bana na misato na papa moko parce que nalingi kobota bana tata te mais ye mobali nanga na yina ye nazalaka na ye oui kobota mwana esa eloko te ezaka chu oyebika kelelo eza nango periode nanga fécondation oféconde na yo esili nango na boyaki na bota bana tata nanga bopota bango nso kaka tata moko mena mobali nanga pe na yina ye ya mabale ebele pe ezalaka bovandi bosi boyina na bibolingo esila kala me bozala kaka po ba situation mambo ya poto oza mwana poto ozo comprendre kaka boye bisanga siko courage nino bato alelo bakozwa lisusu o camarade nanga uti na che na ndako to vanda na ye ba courage bongo utapi so bozoka masolo kwa bato kwa ba malata yango wana lelo to ko bato mabe ya faute na biso te ba congolais lelo to ko bato mabe mokili muto ko biso mabe te ba comportement na biso moko yango esalike to koma bato mabe to banda koyinana to banda koboyana to banda pe kobomana pona ba comportement na biso moko to tika ko se kondanaka congolais peza mutu mabe akomi mutu mabe oyebi te eloko nini saka koma mutu mabe linga oyeba pourquoi koma mutu mabe luka oyeba koma mutu mabe pona nini tango koyeba pourquoi koma mutu mabe ozonga sima voilà lisolo ya Marie na malata yango wana papa ya mwana nani
bato ebele babota me bapapa ya bana bayebanaka te moningo koyo ozaka noliaka nomelaka na ye mobali no abota na ye mwana alinga olakisa papa ya mwana te mpo na nini mpo ayebika sa nini abota na mobali na yo mpo na lelo tosuki wana oyo aza na bakomportema ya boye lokola ya malata oyo asala baninga ndenge malata asali Marie, c'est le moment qu'on se repentir. C'est le moment. Bazoka mobali ya moto oyebi te. Mais ya moto oyo oyebi otikala na kipabite vina yo mobimba. Ata boza na kati ya daga ya mo esprit yeli okako toke pa etozongi pa ya azalaki ya Marie eloko wana. Moto na vifoza na témoignage ya malamu. Mobali ya moto bazwaka ye, mais moto oyo oyebi te. Mais oyo boyebani bole bomeli wana nde jusqu'à la gare etikala kosimba te. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Avant sala moninga mabe kanisa mai na ya komela. Avant sala moninga mabe kanisa fufu na ye olia. Avant sala moninga mabe kanisa mai na yo sokolaka. Avant osala moninga mabe apesaka ata mafuta pakolaka na nzoto, apesaka ata manto tango yaka sika, apesaka ata écharpe o se couvrir pona malili ya poto. Avant disaka yo au show, siko biloko ndenge na te ozo sambela. Est-ce que Nzambe peza lo sambo na yo akoyoka ngo? Bible lobi Nzambe ayoka ka lo sambo ya bata masumu te. Bye bye.